nazomona bato bazoboya loi ya Tchani seke baningi mboka te parce que loi ya Tchani eza clair elobi te ke toboyi bato bazali 50% ndambu 50% mosusu congolais toboyi te tolobi bien boyi loi eza clair elobi ke mutu azali 100% congolais te akoki koasime baposte ya minene te baposte clé ya mboka te na bokonzi mais soki oza congolais te okoki koya kodirige mboka oyo te parce que mutu mpona ekundama awa te bakoko na yo baza na descendance awa te. Quand on parle de loi de père et de mère oyo koyeba pasi ya mobola ezaka mobola oyo koyeba pasi ya congolais ezaka congolais. Félix aza wana de père et de mère toyebi mama na ye toyebi papa na ye mais yo oya papa no toyebi ye te bakoko no toyebi bango te okoya kodirige ndenge nini. Bantu bajibajibi kijibweni kimba congolais to kiba jibatu kengesha luta tulonso lutu linalu pinjeu lutu libatata kachakala ni lutu linalu pinjeu wa étranger ba Rwandais ba Ugandais kiba jibatu kengesha mabi bafuba bwela nabo kiba jibatu lwisha ni kiba jibatu lolo achanye nangu mwabete tu soutenir chanye wani lolo achanye lunyi tenir ndeko chanye lo waneleka ezo garantir biso nyonso ba congolais pona mboka na biso pona ba poste clé ya mboka na biso eza très essentiel ya onde to soutenir ndeko lo wana eleka wana nde bango babengi Christian Bosembe kolabo ngo paso travailler na Félix Tshisekedi eloko ni ya mabe asali bango soki ya travailler na Félix Tshisekedi est-ce que kopeta yango ndenge esalaki mboka ebonga o bien solution ya mboka tokozwa ngo soki tozoboma na biso bakongolais mboka na biso tozalaki na bagénéraux tozalaki na bachef d'état-major baétranger siko moto wana aza vraiment na esprit patriote oyo akozala nango mpo na mboka na ye te pourquoi songa aza étranger. C'est pour cela kotala bamakambo wana nde totali ke non mboka na biso mpo eprogresse ekende liboso mpo na baposte clé ezosenga ke non ka congolais ya solo Moi volume Ngana bengami na kombo ya Monsieur Beya Benjamin. Oui, merci beaucoup. Ndeko pona mutuna oti kotunanga. Eyano nanga eza boye. Na makambo ezolo ba mapona likambo ya loi Tchani. Loi wana eza basé mingi pona ba poste clé ya mboka. Ce n'est pas que non eza interdit pona ba poste mususu te. Loi wana eza basé mingi pona poste ya souveraineté ya mboka ba poste clé oyo ezotala mboka na biso yango nde loi wana eza basé compte tenu ya ba réalité ebele ya makambo ebele oyo tomoni na mboka na biso. Tozalaki na bagénéraux tozalaki na bachef d'état-major baétranger siko moto wana aza vraiment na esprit patriote oyo akozala nango mpo na mboka na ye te pourquoi songa aza étranger. C'est pour cela kotala bamakambo wana nde totali ke non mboka na biso mpo eprogresse ekende liboso mpo na baposte clé ezosenga ke non ka congolais ya solo des pères et des mères azala na baposte clé ya mboka na biso. siko lelo ndenge toza neti na baposte yango clé oyo ezolobela banani baza baplace yango na minute oyo. Pour le moment toza na bamosusu na kati ya gouvernement na biso baza bacongolais ya solo des pères et des mères te toza na bamosusu tozobunda na eloko wana mikolo ezoya mboka na biso bakambango epai ya des pères et des mères congolais ya solo oyo aza pena na bolingo ya mboka na ye senga lokola ndeko na biso Tchani atelemi biso tozo soutenir ye eza mpona intérêt général ya bacongolais nyonso. Pourquoi na baposte clé soki toza na des pères et des mères moto wana akozala na dernière pensée ya kotrahir mboka na ye te akozala d'abord na amour ya mboka na ye. siko soki loi wana ekoti te bokoloba nini epa bakonza mboka? Non mpona biso toza sir ke no ekoleka
ekota ekota ça va moi lelo basuke pa bandeko nyonso bazwi liba kokolanda yo oui nga nazoyebisa bandeko na biso to soutenir ndeko tiani lo wana eleka ezo garantir biso nyonso bakongole mpona mboka na biso mpona baposte clé ya mboka na biso eza très essentiel yango nde to soutenir ndeko lo wana eleka wana nde wetota lo ya tiani ekota to ekota te lo ya tiani il fallait le bwele bwachi avantage wetu tetu bakongole bantu baje bajibikiji boni kimba kongole to kiba je batukengesha luta tulonso lutuli na lupinjeu lutuli batata kachakala ni lutuli na lupinjeu wa étranger ba Rwanda ba Uganda kiba je batukengesha mabe bafu babwela na go kiba je batulwisha ni kiba je batulwisha lolo achanye nangu mwabe tetu soutenir chanye kwani lolo achanye luhiti turi ko kwani lolo achanye luhiti ni luluhiti muturi ko tetu ba kongole utenze fort walu batubwejela ba généraux ba colonel étranger itukengesha ishibe bana betu bafajinde dilodu mumunya bakuyitalala nangu pinye tutwambe ni turi ba décider bo baji babenga sege mba étranger kimba kongole to walu kwetu bari manyi inu fodi duboku di sama sege ni chance binge hadi chance duboku di sama chance akachi chumba ni duboku di sama to sege mwaba mumuni mbiri akinyonso mushimato nangwa mutu muri duboku di sama sege chance chiri sama nango gibwaluka. Bonjour mon amboka. Ouais, bonjour. Est-ce que comme présenter les bossa balandina yo? Oui, ça y a bino Big Sami Kokufika. Au mingi bayebi na Congo ya Big Sami Koko. Bayebi Koko babosani Bokoko. Congolais citoyen pe moi la mboka. Bon, loi ya Tiani ya de père et de mère. Bayimboka ebele bazoboya ke ekota te. Bayimboka mosusu bandima ke ekota. Siko pona yo. Ekota to ekota te. Pour la loi ya Noël Chani, où il y a des pères et des mères, et ça, il y a bandi les lotés. Bogota la même un journal officiel avec le Mobutu, Joseph Mobutu Désiré, et ça a toujours la loi où il y a la nationalité. Il ne peut qu'être président de la République, ou oui, soit, parce que c'est là l'Ikolo, quand moi na Yamboka. À l'époque, c'était les Aïrs, les Aïrois. Aujourd'hui, tu as une mixité culturelle. Il y a que tu botis là-bas, province, tu botis là-bas, et puis qui cite que même dans le le moko, nous abîma na bokondi. Mais ce qu'on a congolais, oui, quand vous dirigez mboka, parce que nous chopons et nous n'avons pas awate, bah quand on a eu besoin de descendance awate. Quand on parle de loi de père et de mère, on voyait pas passer, il y a mobo les arabes là. On ne va pas se congolais, et ça va congolais. Félix Azawana, des pères et des mères, de lui, maman, de lui, papa, naïe. Mais yo, ya, papa, notre vie, était papa, notre vie, bon, on va y diriger, nénéné. Pour moi, vraiment, étant que Congolais, nous avons soutenu à 100% loi ya Tchani, et à la loi Moko, eux, et Oleka, il y a des pères et des mères. Peut être que la génération en génération, Mounele, Escazaliwana, même les Américains, tu ne peux pas être présent aux États-Unis, sur les Américains, des pères et des mères, de soucheter. Biso eza mboka oyo bakoko na biso basala makambo ebele bakimbangu baleka awa bakibabita baleka kozala une génération oyo esengeli kotika descendance na histoire mais soki torepense yango po tozwa mopaya aya kotonga epa na biso seke toza baincompétent nous avons basagesse toza mpe na batalent ebele totika loi wana échange te soki bakomodifie nyonso mokolo bakomosimba loi ya de père et de mère bayebake biso bakongole sokoza na balabala mais lelo soki loi wana ekoti te bino mpe bakongole lisusu kobota tro toza bapays nyonso eza pemei na biso awa tobalela bango siko soki kaka te bana na biso mosusu oyo tobota na bandeko mosusu wana batelemeli yango tokosala boni na kozala clair na sujet wana ntango yo ozondima kokende kobota na ekolo mosusu oyo
eza ya Congo te okoki kobala na mbuta mboka mosusu. Il faut oyeba baconséquence na yango. Tozala bato baza na badouble nationalité, tozala bao baza même na plus de double nationalité. So yo oyebisa ngai awa oza président na Congo, kuna oza mwana chef coutumier, koto oyo oza kingani ezalaka te. Mutu nyonso il faut ayeba kobatela esika azaleli. Loi wana biso bakongolais soki tomoni ke bangi batelemaka loi wana eleka te biso tokobima na balabala. Ndeko na yo congolais oyo nyonso ebika abotana nigérien abotana camerounais baza bana na biso toyambi bango toboyi bango te baza ya biso me bayebaki na baposte ya responsabilité lokola ya président de la république tokoki kopesa yango mona libanda te tokopesa yango kaka mwana botemi na muchoko ya mama na ye congolais na tata na ye congolais na esprit eloko wana ezoloba ebele na spiritualité ezomema mpe makambo ya ebele oyo bato bazocomprendre yango te yo kosolola na banyama zamba na lolenge nini okosolola na baesprit ya mai lolenge nini soki oza de père et de mère te bakoreconnaître yo te bakoyebisa yo awa tozoreconnaître yo mwana mboka mais tozoreconnaître muchoko na yo mobimba te bakozomisa bisika outaki mais ntango oza mwana oyo papa na yo koko na yo bayebi souffrance ya mabele oyo bakoko na bakoleka même na molimo bakotalisa yo na bandoto bakoyebisa yo okoyamba baesprit ya minene oyo ekotalisa ke tala esika soki ezobukana bosala boye naza mpe architecte ingénieur de formation totongaka bisika nyonso te eza na babisika oyo basimetiere eza sacré basimetiere oyo bakunda bakoko na biso yebisanga étranger mpo na ye etali ete akoya korase batongi biloko nyonso mais biso bato oyo tozoprotege patrimoine na biso toprotege bokoko na biso tokolingaka ke oyo aza de père et de mère nde aleka soki oza de père et de mère te bosana oyo eza président de la république. Oui, merci mwana mboka tozongi solo merci mais to ndenge na moni na profiter bala mo pe na tuna yo mpona ndeko na biso Christian Bosenge na mikili ya poto nde babeti yo okoki kosenga nini epa bandeko na biso nyonso oyo bakombata batakolo mpona bandeko nyonso bakombata kolobaka toza na démocratie bato na bato baza na lolenge bazo agir biso tokoloba peut-être na mosika mais tozalaki sur place te parce que toyebi te échange nini esalemaki entre bandeko bakoma na niveau ya kobeta wana mais vigilance eza eloko mo tous azimite oyo kongo nyonso esengeli azala na yango eza na mituso esinga babeti bokeco mais babeti mpona biloba oloba na ye est-ce que etali petit peuple congolais biso tozobuna mpona social tozobuna mpona insécurité esila na kati ya mboka oyo et je profite na moment oyo ya kosengela bakongolais nyonso oyo boza surtout bandeko ya ese bodénonce bandeko nyonso boyebi baza akovivalence na barebele na bagroupe rebele na baterroriste il faut kodénonce bato wana mpe l'état na côté na ye l'état comme bonjour mwana mboka. Bonjour. Ok, comment présenter les bossa balandi na yo? Ouais, nga komona ngai Théo Balai na bami babenga nga Lou. Bon, toza na moi mama na likabo toza na ngo totambisa ngo na journal lelo pona loi oya honorable Tchani balobi ekota te bandeko mosusu baya kondima ngo ke ekota pona yo kwa devi na yo. Mpona ngai nazomona bato bazoboya loi ya Tchani seke baningi mboka te parce que loi ya Tchani eza clair elobi te ke toboyi bato bazali 50% ndambu 50% mosusu congolais toboyi te tolobi bien boyi loi eza clair elobi ke moto azali 100% congolais te akoki koasime baposte ya minene te baposte ya clé ya mboka te mais toboyi bango te toza na baposte esengeli bango baasime mais baposte etali ke makambo ya minene ya mboka baposte ya clé fozala 100% congolais loi eza clair bato nazokomprendre te bato bazoboya yango mpo na nini parce que na loi wana tomoni infiltration ezalaki ebele tomoni barwandais congolais tomoni makambo ebelebele baburundais bamakambo ebelebele toningi bato oyo bakoasime baposte oyo ezali ya clé ya mboka bazala 100% bacongolais donc loi eza clair si yango mais toboyi bandeko na biso te o mama azali rwandais papa azali congolais toboyi bango te tolobi baza bandeko na biso mais baoyo etangi baposte ya minene bango bakoasime yango te me bakoasime baposte lisusu na mikila poto tomonaki ndeko na biso Obama aza ndeko na bango te aza ndeko na biso me azalaki quand même président kuna si opona nini na Congo te na Congo no tokomi na niveau ya États-Unis te moni États-Unis balobi moto nyonso abotami na terre américain azali américain
comprendre mais biso compte tenu ya banungunungu oyo toza nango na bandeko na biso baza tout autour ya mboka na biso toningi su te tokwea mpo banguna baza kaka bato baza pembeni na biso toningi tokwea su te ke na mutu moko azali ndambu kote oyo mpe ekele biso badesordre tomonaki yango na makambo euti oleka banationalité dute ezwana toningi yango te toningi mutu akosimba mboka oyo akosimba mapinga oyo akosimba baposte nyonso etangami ya minene azala 100% congolais nini ti akokompare biso na baaméricain toza ndenge moko te sur le plan mental te conseil na kopesa bandeko wana omoni bakombata bolobaki ke bolingi 100% mwana ya mboka aya na pouvoir Félix Tshisekedi azali 100% mwana ya mboka nayebi te bango babengi Christian Bosembe kolabo yango mpo azotravaye na Félix Tshisekedi eloko ni ya mabe asali bango soki atravera na Félix Tshisekedi estce kobeta yango ndenge esalaki mboka ebonga o bien solution ya makambo mboka tokozwa yango soki tozoboma na biso bacongolais là je pense pas naningi congolais nyonso place azali akomprendre eloko moko solution bazwaka yango na kosolola bazwaka yango na violence te poto bino bozobeta so bato mpe ya kote bayi babeta violence na violence ekozwaka problème te Christian Bosembo azali garçon moko intègre très intelligent ayiba mpe mbongo mboka te parce que soki baza na mposa babeta bato lelo na gouvernement na biso na présidence de la république majorité plus de 90% ezali bano bauti poto bano ba Félix azwaki badiaspora baye kosala awa me babeta bango na bango kuna pourkoi bino bobeta mutu oyo aosalela mboka kitoko jeune oyo aza na baide ya bien to tozomona ndenge azalaka batika makambo wana kongo ekebonga na bitumba te kongo ekebonga te soki tozobeta na biso toboma na biso kongo ekebonga na dialogue soki tozosolola soki problème ezali tokutani tosangani tosololi yango nde kongo bato nyonso babetaki Christian Bosembo bayeba mpe na France oyo babetaki justice ezali nayoki asali plainte na ye bakokanga bango babi mutu oyo nyonso abuki mibeko mutu azodeside la loi aza te oyo nyonso abuki mibeko akokangama donc plainte déjà eza na maboko na bango ya l'état français baozala saisi kala te bakokanga bango okoyoka kaka na banganga mike ke bakangi bango apesi mwana Christian Bosembe courage nzambe abatela ye ezali komba ezalaka bongo bato nyonso basepelaka na élévation motu te. Donc, oui, bonjour papa. Bonjour papa. Ok, comme il présentait les bossins à Bandeko, nous sommes allés pour nous dans le journal. C'est monsieur Adolphe Ngando. Papa Adolphe Ngando. Oui. Tu as un problème, les autres qui se mettent à Congolais mingi. Pour la loi ya nini ya honorable Tchani, Bandeko mususu balobi ke loi wana ekota. Bandeko mususu balobi ke loi wana ekota te. Mais quand nous sommes là, on ne peut pas comprendre les Camerounais. Merci beaucoup. Je crois que c'est le problème de manque de lecture. Dans les temps des Zaïre, si vous lisez ce que le président Mobutu avait dit en signant l'ordonnance présidentielle numéro 7, alinéa 4, il avait déclaré que les Zaïre doivent être dirigés par quelqu'un qui est des papas zaïrois et des mamans zaïroises. Ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est de longtemps. Ces critères qu'on a dit, si toi tu refuses, tu as un point autre. Aujourd'hui, on doit connaître sur base des conséquences que nous venons de vivre dans ce pays. Ça fait combien d'années? Ça fait beaucoup d'années, puisqu'on a toujours des personnalités douteuses des gens. Et aujourd'hui, si on a dit ça, si toi tu dis non, c'est engage que toi. Ça ne peut pas engager le peuple congolais. Nous voulons voir quelqu'un qui son père est de ce pays, sa maman est de ce pays, c'est normal. Puisqu'il va sentir vraiment ce que nous disons, l'amour patriotique et l'amour de son pays et l'amour de ses frères et sœurs, c'est ça. C'est sur base de cette réalité-là que M. Tchani a trouvé qu'on doit remettre cette loi-là pour éviter ce qu'on a passé et ce qu'on a vu pendant une période de temps. Presque, je crois, de demi-siècle. Il a vu la réalité, il a vu les conséquences, c'est pourquoi il a dit ça. Si toi tu dis non, c'est-à-dire que c'est la population qui décide, ce n'est pas toi, c'est le pouvoir du peuple.
Toi, en tant qu'un individu, on va t'accepter ou refuser par rapport à quoi? Et toi, tu dois refuser par rapport à quoi? Si la population déjà dit oui, oui, c'est fini. Puisque nous savons très bien que même le Parlement qui est là-bas, ce n'est pas pour l'individu, c'est le Parlement des peuples reçu par l'Union sacrée. Les véritables Congolais qui ont dit que nous sommes allés, nous devons aller là-bas pour décider des lois qui doivent contribuer à la vie de la population congolaise. Pas à l'individu, voir une seule personne ou des personnes, non. Même le gouvernement, on disait que c'était un gouvernement de guerriers. Pour dire quoi? Qui doit lutter pour trouver les réalités de changement des conditions des peuples congolais. Même Sénat sont allés là-bas, nous sommes les membres de l'Union sacrée. L'Union sacrée sont des gens qui devaient vraiment s'imprégner des lois de ces pays pour sauver les peuples congolais, pas pour sauver l'individu. Si toi tu dis non, tu es l'individu et les réalités passent. On ne peut pas te suivre de près, on ne peut pas même écouter que toi tu parles là-bas, tu parles pour tes intérêts. Mais il faut voir l'intérêt national, l'intérêt de la population congolaise. Donc nous devons connaître ces histoires et éviter cette confusion-là. Ça va, merci papa. Merci papa. Merci. Merci.